Na répondre nano ndeko oyo. Alobi soki yo princesse d'Enkamba et bongo mama si Rosette akozala nani? Voilà. Question oyo. Ezaka yote. Ezaka yote. Et puis, na page nanga, na mona sous question oyo. Yango wana na ko répondre bino boyo kanga bien. Boyo kanga bien. Bomoni mama si Rosette. Mama si Rosette azali tata mwasi na biso nyonso na bino bozo landanga. Mama si Rosette azali tata mwasi na ya bana oya tata kisolokele abota na bonzoto bana ya papa dia ngenda abota na bonzoto. Mama si Rosette azali tata mwasi ya mokili mobimba. Bakimbangiste azali tata mwasi. Na lobi bongo pona nini? Po esi na explica ki bino. Na explica ki bino déjà. Tangu tata Simon Kimbangu yaka 1921. Aboti batata misato. Et puis aye kobota mama si Rosette. Kombo na tangu wana ezaki mama Silulu. Ozoyoka tangu abota maki kaka na même air. Aloba minu ebima akola kaka na minutes wana weza ba mystère oyo soki ezaka na tango akalande ba chango na Bible nde bato ba lobela kango mais tellement biso na tango na biso o makambo nyonso molimo mosantu na ekoti na Bible te bato na ba lobeli yango te. Bozoyoka ye abotamaka déjà. Abotamaka déjà. Azongaka mukolo abotama mukolo azongaka. Mukolo abotama kesa mukolo akufaka pesaka message na ye et puis alobi nga naza na place te na zongi nanga. Boyebi yango bien. Kimbangiste nini ayebi yango te. Tangu tata Simon Kimbangu nazwa na parti opona faire comprendre bino momoke. Papa Simon Kimbangu akoti boloko na Lubumbashi. Mama Koko Kinzembo akei na boma. Papa Simon Kimbangu ayebisaki nini? Ngai na koti na mati likolo yo kiti na se. Na kuya kozwa yo. Eza problème te kende me na kuya kozwa yo. Akenda kozwa ye na nzoto oyo ya 1921 te. Na nzoto oyo ya 1921 te me akenda kozwa ye na nzoto oyo alataki après avoir kokufa pe kobota Papa Simon Kimbangu kiangani. Ndakenda kozwa ye na boma aye na ye na Nkamba. Alakaki ye yango na 1921 kende na koya kozwa yo. Me ake kozwa ye tango alati nzoto mususu akepe na boma ke azwi ye aye na ye Nkamba. Yango wana bozomona pe mama Siros azali tante ya bana nyonso ba papa y compris na biso azali tante na biso pote abota makada na tango wana. Mais tango apesa ka message na ye alobi banzambe bazalaka misato. Ngai naza na place te nazozonga na nga. Na ko kokisaka mukano. Atika ba message na ye aloba akufika na minute wana. Mais tango pepe tata lati njoto ya sika. Alakaki ye. Ketani mazoki grâce ya ko vivre te. Alati njoto ya sika. Aye na ye lisusu. Bozoyoka aye na ye. Etango aye na ye, ye wana bozoyoka. Mama Silulu, ye wana zana kombo ya si Rosette. Azali Silulu, si Rose, Silulu, ye wana azali tata mwasi na biso bandeko. Nazali la princesse d'Enkamba. Na kotikalaka la princesse d'Enkamba. Je suis la princesse d'Enkamba. Je resterai toujours la princesse d'Enkamba. Motomoko olongola ngo azate. Motomoko akoshanza ngo azati. Boyoki. Message na ngana pesa bino yango na bo fungola matoyi boyoka. So bino bo comprendre na bino makambo te bo comprendre te temps otoza nango oyo. Bozo ko comprendre kama makambo te nzambe asala mambu na ye. Boluka bobondela makasi. Pona kotosa mibeko pote nzambe apesa ko ba chose cachée ebele o ebombama. Ngaza kotosa na nga lelo ta na pepo na minito. Na olobate.
bozela nana musala makasi na salite na sisa na koza kura mandombe tala sisa kura mandombe pepo na pepo ngande nazabu deja papa sima mba mtia ntanga pambola ki ngai apesi ngai nzela ya ba voyage pepo na ko voyager na ko voyager nazala makambo ebele ya kosala na pays de pays nazakabwe pepo na pepo nazwa kaka kuru ya bandombe esila. La princesse de Nkamba c'est moi. Maman c'est Rosette azali tata mwasi ya biso nyonso aza tata mwasi. Ha tata mwasi na biso. Donc après papa de ngenda c'est ye. Boyoki. OK, avant attendez sali bo fungola matwe boyoka. Bolonga koza ba bébé spirituel et so pa bino. So bo comprendre ka nguya na ngate etali bi.